Donc ngai ponanga pour musique ezonga, ce n'est pas comme ça. Ceux qui ont besoin de musique ezonga, baya to vanda. Baya to vanda. Et puis beaucoup de cette température la communauté na biso. Tout ça moi bah échange. Vous nous donnez ça, nous on vous donne ça. Ce n'est pas pour nous imposer, mon frère. Le producteur a sombi œuvre naïe. C'est là où l'artiste gagne sa vie. Ce n'est pas au concert. Non, non, concert, ça ne rapporte rien. Ce concert est une jouissance. Musicien nini oya congolais. Ceux qui apportent rien n'aiment pas les larata. Non. Ce qui est une évasion créée par Mwanda Nsemi, je le félicite, c'est un homme, c'est un bon homme. Si c'est une mascarade, dommage à nous, ça ne profite pas aux Congolais. Et ça qu'on profite toujours dans l'occupation. Mais pour le cas, il y a des Konangai, Dio Mindongala, Frank Djongo, Muyambu, Idi Kapeng, et ça Kamususu. Omoni, ceux qui na bundu dia Congo, Kozwa Mundeko na Bango, ils étaient préparés. Mais quand il y a Dio Mindongala, quand Oyo Kokiko libéré Dio Mindongala par la force, qui paraît été en prison. Au moins, place qui est passé. Ceux qui ont lobby, ceux qui réellement, celui qui est organisé avec Bunduria Congo, félicitations. J'espère que Arosala bien caché et un jour, tu peux féliciter, peut te gloire naïe. Et il sera, si c'est réellement celui qui a fait ça pour sauver le peuple congolais, il sera sacré un grand opposant, un grand homme après Lumumba qui a fait l'évasion, qui a fait bouger la République démocratique du Congo. Il faut qu'on dise acte. Je regrette quand le peuple congolais va nier l'homme qui fait l'effort de parler. Hippolyte Kanambe na kati ya Kinshasa. Oyo bato ebele bakufa na bakufite bakolo bango. Bonjour et bienvenue sur cleboa.com, votre site d'information. Vous allez papigen tolobe la vie. Boyebi bisotang toyaka. À chaque fois, Toyaka wana juste pour vous informer et vous s'abonner massivement à cleboa.com, vous s'abonner encore à Tolobe la vie parce que ils en ont gratos et en ont gratuit. Ceux qui s'abonnent kakawana vraiment on doit ba information na biso nyoso ba vidéo nyoso tout ça là ka. Ceux qui s'abonnent vraiment à Cleboa ou na Tolobe la vie quand on a loba ils en ont gratos. Lelo tu kutana babe masombo et to mekano kosola na yé parce que makambo eza moi ebele ya kosolo là mais obika vidéo to ko si sanyo sopete mais to kutana na babe to mekano kosola parce que moi makambo eleke ebele na mboka eza nango likamoka te me makambo eza na moi ebele bakangaki nani basalaki donc senga bina to kutana babe. Alors, tout là, je dis un grand merci à de la nation, un grand merci encore à Féroce Pinto, pourquoi pas toi, Papi Leroy, carte illimitée formule Yasuka, Nakutana Babin. Ok, voilà, on est Nakutana Babin Masombo. Bonjour. Bonjour, mon frère. Moi, Kala, ça va? Nazali, mon frère. Qui m'ezali? Qui m'ezali. Ok, tout le monde a comme ça, tout seul. Merci. Salut mon micro le belé boxangaye te ngana na boxiote ezali yo muto mona na souste na yebiki na zanga moko te congolais et puis ozali muto moko ozali na service ya peuple na kozala toujours obligé te na benga yo beyo ya otalanga na palete faut kotikela marge moko boyo kende ko mona pe bande ko mususu oyo bazali na liloba koloba pona République démocratique du Congo peut-être o wana kunu ndeko nanga moko koloba ndeko zo biso solution yango wana moni de temps en temps to kutana kaire moko to bengani boni oza kote ni nona kote moko bo to bengana quand même obenga nganga pe na benga kayo donc cela veut dire to zana na kati ya masolo tout mais tant wana mukele qui pendant quelques semaines tout mon amitié et ngapi na bana ko fouiller moi d'information. Mais ça va, santé, famille, ça va. Ah, merci mon frère. Depuis Nzamba Pambolinga, na zoma sinanga ya calme. Santé mo ozomona. Na korasu. Na mona na sumingite. So na utika service à peuple. Na zonga na ngana vana pale.
Il faut tout rendre mère trop qu'il une bonne santé à papa. Ok. Non, tout, mais maman ça bien. Carré. Tout ça bien par la grâce de Dieu. Il y a ça qui souffre de vie. Il y a des gens qui ont pambola biso. Il y a des gens en bonne santé. Voilà. Ok. Na sepeli ndenge déjà vous en bonne santé parce que le nécessaire yango wana. Babé Masombo, il y a quelques jours à Otoleka, ba Bouki prison Makala, Bouki prison Makala, ba prisonnier babimi. Jusque là, peuple azo comprendre te ne mondanze o ne mondanze mi azo monanate, aza porte disparu, aza quelque part ou nini. Mais les politiciens mususu ya makasi yo bakanga bango lokola tu lokola idi kapende Diomi Ndongala bougete mais kaka moi groupe moi banda batu mo be babimi na ne monda nzemi na bité eloko wana pona yo umona ka ndenge nini te ozomona ndenge nini. Merci beaucoup ndeko na ngai omoni tout est possible dans la République démocratique du Congo. Mensonge ou pas mensonge, l'évasion, tant que peuple congolais, Misatu, Mine, Mitano va se libérer, Babimi vivant, nous avons eu cas de mort aussi, quelques aussi, Bakoufi. Nous sommes merci Nankolo. Pourquoi? Ce qui est une invasion créée par Mwanda Nsemi, je le félicite, c'est un homme, c'est un bon homme. Si c'est une mascarade, dommage à nous, ça ne profite pas aux Congolais. Et ça qu'on profite toujours de l'occupation. Mais pour le cas, il y a des Konangai, Diomi Ndongala, Frank Djongo, Muyambu, Idi Kapeng, et ça comme Mususu. Omoni, ceux qui na bundu dia Congo, Kozwa Munde Konabango, ils étaient préparés. Mais quand il y a Diomi Ndongala, quand Oyo Kokiko libéré Diomi Ndongala par la force, qui paraît été en prison. Au moins, il quand on a libéré Frank Diomi, et ça quand il y a biso opposant Frank Djongo, et ça biso combattant na opposition, oyo azaki na camp, oyo bino moko boyebi, o batraisa qui est pour abimana peuple le 19 décembre. Se préparer pour récupérer. Yango moni ata zwaki du Bakou. Wana kieno couloir fungwama akima akokende wapi nani akobomba ye mwana Nsembi azali na ba disciple azali na bato bayokelaka ye soki alobi bato wana bakotosa soki réellement celui qui est organisé avec Bunduria Congo, félicitations, j'espère que akozala bien caché et un jour toko féliciter peut toko pese gloire na ye et il sera si c'est réellement celui qui a fait ça pour sauver le peuple congolais. Il sera sacré un grand opposant, un grand homme après Lumumba qui a fait l'évasion, qui a fait bouger la République démocratique du Congo. Il faut qu'on dise un acte. Je regrette quand le peuple congolais, qu'on nie l'homme qui fait l'effort de parler. Hippolyte Kanambe na kata Kinshasa. Oyo bato belé bakufa na bakufite bakolo bangote. C'est un Rwandais. Nous devons les chasser. Mais oublions l'esprit de tribalisme. Bo compter mutu na ba acte tout le monde a ba Congo ba yumat ye mutu ana otomboka si réellement isaïe na opese coup de chapeau, c'est quelqu'un de beaucoup de valeur pour sauver quelques prisonniers innocents qui étaient aux mains des occupants. Ba mususu ba kufa na banzala bazo boma biso, mais peuple congolais zo kota kaka toujours na polémique au lieu de soutenir l'homme si réellement celui qui organisait cette évasion-là, leur donner un coup de pouce. Mais, Baza Kolingara va ignorer parce que quand tribal Moroboye, et opposition Moroboye, comme on opposition comme à Bango, Baling Kondima Mususu te asala likambo. Topesi Bango Kaka Matondo, bo continuer, mais le Congo sera libéré. Et Moutako libéré Congo, et Zabato yo, Kansaka Bango, te. L'élévation de la République démocratique du Congo, ce sera ni de l'Orient ni d'Occident. Moi, je suis Congo, je suis peuple congolais du Banda. Je suis un peu combattant, je suis un groupe Nabiso peut-être. Et vous savez, Congolais, je suis un peu combattant, je suis un peu
azaki na parlement a changé bakan akomi koloba na ye bilobela mission ya mutu ezalaka bongo. Même Jésus po aya na miso ya batu na Israël bandima eta ti lelo na mboka na bandima eta bon molingi bo mona semi bandima pourquoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, voilà. Je crois vraiment batuloko là-bas on a pire vient en aïe dans 2 semaines je vais frapper dans 2 semaines. Donc on a pena pire vient en aïe place aux alliés salata moi audio hein tout sentir pena que non aux alliés moi audio kaka et aux gens qui s'abattent parce que vraiment battu baza derrière yo ne monde ntemi bébé masombo na pemi moi moké on na pemi na pena beaucoup de musique pour ni bino vraiment pour bloquer ndolé ça battu miso ba famille miso bino vraiment pas pour bloquer on tile les solutions zati beaucoup de musique pour ni. Merci Papiga na question aneza mutu na mo munene to explica mais otuni ba combattant nyoso na ba congolais nyoso question wana nazokende na moko nazozwa ba réponse ya moko na moko menga na tunyu na yo na besoin na yo réponse ta bango nga otunyu na. Ah merci mon frère ami ngai babin nazali parmi ya ba initiateur oyo bayaki na idée ya kokanga musique na France na République yo ezali souffrance moko munene oyo tuzwaki poto réaliser rêve ya peuple congolais en Occident. Le rêve c'est quoi? Notre sujet ya kokanga musique ezalaki tomeka kolongwana na buzoba tomeka kopesa mayele na bana na biso oyo bazali kobotama awa na République oyo ya France. Tomonaki musika tolobaki ke soki bandeko na biso ya ba musicien bazo ko poser ba acte oyo zo ko continuer boye avec le temps tokozala na bana mingi bakozala ba balade na kati ya République démocratique du Congo et puis na kati ya communauté congolaise. Notre communauté, il y avait un moment tango biso toye na poto, nous avons trouvé que le bordel tout kutaka désordre batu ba pensaka na mboka na bango te, il parle que de la musique. Bana mike ya 18 ans so bakokisi 18 ans au lieu batanga classe, il préfère bakende ko yiba baboka bango ba mabanga na musique. Ba communauté na biso tozaka na ba diplômé mingi te. Ndenga kokende kozwa nano micro baladeur na yo na bandeko na biso oyo babotami depuis 1980 ya ba congolais ba jeunes congolais oyo babotama na 1980 jusqu'à 2000 omona comportement na bango ya ba jeune fille batangate bana babasi bazaki ba miyibi ya mibali batekaka nani shit basaka ba chèque. Donc aucune organisation na communauté congolaise et biso tango toye na génération na biso omoni eza génération moko ya biso ba oyo bino ngai na ba masa mususu eza génération oyo béni na République démocratique du Congo. Biso tozali génération oyo 4e génération na 4e na 5e génération katikati wana soko tali 3e génération mobimba ya bakuluto bazali kolona biso mingi basala la République démocratique mabe ba edika biso te. Alors biso toko kende na jewana te yango biso to monaki ke musique congolaise et bana ko remporter et loko moko te na communauté na biso à l'extérieur. Tango bana ya ba sénégalais ya ba mauritanien ya ba malien ya ba béninois ya ba ivoirien baso kende classe mais bana na biso jeune fille à 18 ans ou 18 ans sans diplôme a komi kolinga abina musique na biso ndombolo ya mibali bazaka obina bakoma na bango ba danseuse na ba Champs-Élysées et en plus au lieu babina na bango et comme ba musicien na biso ba komi ko influencer les sous bango ba yibila ka bango na ba galerie na fight parce que moi j'ai vaincu tout ça ba yebi génération au tout oyo ba ya chama kelele awa tango bazo ya poto bakutanga déjà na zalaka awa
Vous comprenez? Surtout, au moins, il fait musique congolaise. Et ça qui va. Oui, place bango tout bazala qui cal. Saint-Ouen. Au moins Saint-Ouen. Des bases sur Baye, hôtel Formule 1 et comme il est là Ibis, et ça qui est à hôtel. Bah vendre na hôtel, ba porte de Bervilliers, ti na porte de Montreuil. Bah au monde na ba butu, ngai ba ben. Na na Renault 5 à l'époque. Ya muke. Na ba no tambula na ngo na Paris. Na kina kasukuna ba porte wana na hôtel réaction ya batu. Ko boma ba mabala ya batu. Basi baza ko iba mbongo mibali na bango. Bazo ko pesa ba musiciens. Nous étions envoûtés. Donc réellement la musique congolaise, ils ont envoûté le peuple congolais. Et nous avons constaté avec tous les événements et avec l'évasion, il y a armée rwandaise, tant que Koti Namboka Nabiso, les gens qui n'ont pas compris le message, le président Paul Kagame du Rwanda là, à lobby na Congo basoda bazate a ebika général de FAO. Mais ça n'a pas belé na linga ko expliquer peuple congolais pourquoi to kanga musique. Mais bato belé balinga comprendre nga ite balinga raté to kota na muzindo wana. Biso tozali ba ennemi ya ba frère na biso ba musicien te. Il devait aussi éduquer la nation quelque part. Au lieu de détruire ses propres frères. Comme Mabango Nanzela, il y a bêtise. Il y a les musiciens congolais entraînent même aujourd'hui le jeune congolais, des jeunes de 18 ans à devenir des PD. Tout le monde a yango. Mais bazo mon ambition batumabe. Comment les Congolais nous sommes en train de bazo bomabiso kuna, ils sont en train de nous tuer là-bas. Mais ici la musique congolaise amène un système nouveau, il y a comme ça là qui PD. Bazo mon ba Congolais belé ba komina bango ba officiellement. Le 2 pourquoi toujours quand la musique bon monité que pendant depuis 2011 le 19 février nous avons proclamé l'arrêt de la musique congolaise en Europe. Nous avons réussi à faire avancer le peuple jeunesse congolaise à niveau scolarité. Il y a la communauté na biso ya jeune garçon bakoli awa na poto to évoluer même statiquement to meki ko corriger ba vol en étalage. Il y a peuple congolais na France, na Belgique, en Allemagne. Le vente inutile de la drogue dans notre communauté. Ndenge ba jeune garçon ba banda ko beba comme la drogue na ba musicien, ko sombe la drogue ba ko kende ko côté ka diamba ou bien drogue pour balata bilamba et puis ba kabela ba musicien ba yemba bango to ya emprisonnement na kati ya communauté na biso est baissé. Donc tout ça c'est un réussite. Réussite wana et to ko coopérer yango boyete to faire évoluer la communauté. Peut-être côté ya ba musicien réussite na bango nde babanda ko récupérer mbongo na maboko ya peuple congolais et diminuer ba moni yango mabe yango bazo sala acharnement surtout na groupe toujours benga ba combattants musique ezonga et ngai na koloba eloko moko. Moi je ne suis pas là pour intercaler la musique congolaise en général. Je suis là pour le dire la vérité que bon voilà ce que vous en a pour sa musique ezonga et ça n'a pas de problème té et ça musique à République démocratique du Congo et ça culture na biso et ça ko évoluer côté mususu langue na biso zo kende liboso na zo mona ne ba ivoirier akosala moi single na ye ati moi momo mi balé misatu ya lingala. Ça nous arrange aussi quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le problème c'est que maintenant la situation actuelle de la République démocratique du Congo n'est pas favorable pour tous sa musique nakati ya communauté na biso. Pourquoi nazolo bandengwana? Parce que tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui pour biso ba congolais balanda situation République démocratique du Congo, il faut tout tiana nos sentiments désordre jouissance. Moi j'appelle ça la jouissance à côté.
soki totiki nanu biloko wana tu tokomona ndenge nini baennemi ya peuple baennemi ya République démocratique du Congo baza ko maltraiter bandeko na biso ya République démocratique du Congo. Mais totiki nanu motion wana politique tozo ko yebisa bandeko na biso ba artiste congolais en général toza mutema mabe na bango te quand même ndenge na bande ko expliquer depuis hein oyebaka yango que nous avons sauvé de vie humaine ya ba congolais mususu. Donc ngai pona nga po musique ezonga ce n'est pas comme ça. Ceux qui ba na besoin musique ezonga baya to vanda to lobaka yango tous les jours pour vous dire qu'ils ne sont pas méchants. Voilà une chose qui est batubele baye baraté. Est-ce que oyebi que musique ya ba musicien o bazaka na poto babetaka na bakabare? Pourquoi totika bango babeta na bakabare? C'est parce que tozoaki conclusion ensemble. Tozoaki conclusion ensemble na ba musicien oyo bavandaka awa. Toyebisaki bango, ils ne sont pas des jaloux. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Congo eza ya biso nyonso. Bandeko bazoko kufa kuna eza bandeko na biso nyonso. Peut-être les autres touché bino ba parents na bino tena bana na bino na Kinshasa. Mais les autres qui n'ont pas de famille en Europe, à l'extérieur, à Beni, à Kasai, au Kasai, partout à gauche, à droite, au Bukavu, à Butembo, machin. Banani bako défendre bango, soki biso ba cousin na bango, ba frère na bango. Toujours ba libanda te, toujours mobiliser te pour na bango. Communauté nini bolingi banani ba kolobela peuple congolais. À part biso moko na souffrance toujours vivre na ba Rwandais. Ce qu'on a lobby hein, on comprend moi muké. Yangwana na yebisaki bandeko nyonso. Bomona na ba marche ba de grande baya. La Jordan Kousa baya. Mboshili pasa baya. Emile alias Ayaka a mobilisaka. Mais ayibisi ngaba ben ngana quand même na musicien ayibisi ba combattant nyonso dans un musicien na ko bana ko répéter une place ba otika bantaba na fin ya répétition nanga soki bato ba yeko kota ba lenta ba pesi ngata 50 € na lisa bana na ko ka vigile te na ko ka boité abi comme on dit mi parole du peuple au komi ko mobiliser pour la souffrance ya bandeko no ba congolais. Voilà, va à gauche à droite vous luka ba kabare na bino et puis beaucoup de sa température la communauté na biso. Tout ça, moi, ben, échange. Vous nous donnez ça, nous, on vous donne ça. Ce n'est pas pour nous imposer, mon frère. Ok, bon, voilà. Je crois que Balan Dabisopé va comprendre pourquoi au Yubino, la musique, mais au lobby, ceux qui ne comprennent bien, au lobby, bon, ça va pas la famille, bon, ce que la famille Oyo, tata na bango, maman na bango, noko na bango, bande obeta musique, bande ko leisa bango. Sko lelo yo bango, bo sova pe bango to bo sandeni. Merci na question Anna. Est-ce que vous savez la culture musicale, nous avons trois notions que les Congolais ne comprennent pas. La dernière notion d'un artiste, c'est le concert qui ne remporte absolument rien. C'est juste pour la carrière. Il y a eu moi sentir que ça le plaisir n'a pas fanatique. Je comprends. Première notion. Bah former nani orchestre na bango. Et là il faut ça la bah ça la disque. L'artiste mange, c'est là où quand il trouve un producteur. Œuvre d'art, œuvre. Parce que bah ça bah œuvre art na bango œuvre d'art. Bah memi yango pas producteur. Le producteur a sombi œuvre naïe. C'est là où l'artiste gagne sa vie. Ce n'est pas au concert. Non, non, concert, ça ne rapporte rien. Ce concert, c'est une jouissance. Musicien, ni oya congolais. Ceux qui rapportent rien, n'aiment pas les larata. Non, c'est biso ba congolais. N'est au côté système à ma banga na lolombo. Ya kosenga. Pour te favoriser, ba musicien na biso to côté ça bango esprit moko boya au kabela bango na ba concert. Yango ba exigerait le wana. Mais yeb sanga donné l'idée abeta la musique mikolo nyoso en France. Parce qu'à l'obi pour abeta tous les semaines en France. Est-ce que France et le Congo et l'équipe France n'a pas musicien? Est-ce que ndenge na période où rentrée scolaire ezali
école les autres en manakati à France awa yozo mona ba misi bazo beta na basali kiliki. Pourquoi il y a ba congolais à exigence? C'est là où il y a un problème. Parce que ba yebi ke ba congolais tout même bango ba esclave na biso tout tia bango système moko boye na concert akomata ko kabela ngambongo bazo liela ba congolais. Concert ils un problème té ils jouissance ezali concert ezali contact y artiste na ba fanatique naé. Au moins une fois par année tu peux le faire. Mais si tu veux gagner ta vie, il faut composer de belles mélodies, un album qui est bien structuré et nous, les fanatiques, tout sombi au quotidien. Beyoncé va ça la yango. Beyoncé ça la conseil Mikolonyo Soumi. Comment il est devenu millionnaire? Bah moi sombo. Bobo ya na bino mais na ba fête na bino beta na bino na leki na côté na. Si on a une question moko. Ce qui lelo yo. Mutu moko azui producteur moi nga betisa musicien moko. Ndule awa na poto mais balobi mbongo wana eko kende et puis c'est vrai babi mbongo wana vraiment eko kende et pas il y a bano baza défavorisé na mboka na biso mutabeti concert azui rien mais mbongo wana ke et pas ya bato au moins teke za idée moko ya bien siko mbata ndenge wana bino boko tika bango te babeta neti e kende ndenge nini et nobela bien organisme moko pour ne pas citer des noms organisme moko bazui musicien moko c'est bon ça va contribution na yo et pas ya bana oyo baza mal nourri bana oyo vraiment baza un peu défavorisé contribution na yo eza betaka musique biso to zimbongo wana recette ko sala wana comme ça tous voya yango to tinda yango na mboka na bino po esunga bana wana au moins te que non idée wana so musicien moko proposer bino idée wana est-ce que vous continuez ka boya kaka boya kaka. Merci beaucoup. Organisme est belé. On va dans la potoute. Coco c'est l'organisme. On va dans la potoute. Tu connais un groupe qu'on appelle les Enfoirés. Ce n'est pas un artiste qui peut aider la République démocratique du Congo ou bien la souffrance du peuple. Ça c'est du mensonge, mascarade. Les Enfoirés, c'est un groupe des artistes français. Ceux qui balingi va aider un organisme caritatif quelque part, comme Restaurant du Caire, ou bien UNICEF, ou bien Croix-Rouge, et les artistes morotés. Michael Jackson a une ampleur moko extraordinaire. A cause de la paix, maramouye moko pour sauver Banaya Éthiopie. Il n'a pas fait lui-même. Il a appelé les autres. J'ai une idée. Venez, Boutou Sangana, Totemba, Topé Sambongo, na ba organisme. Ba organisme ezate que no ba koluka UNICEF ou be Croix-Rouge. Na ba organisme autonome yamboka. Par exemple, Ngai, Babin, je suis membre d'un organisme qu'on appelle le Mouvement du Peuple Congolais, MPC. Membre de la confrérie de combattants, membre de l'association pour la paix au Congo. Venez nous voir. Alors voilà, j'ai une idée. Je vais contribuer de ma façon d'aider la communauté congolaise avec le nombre des artistes. Nous sommes autant étrangers comme nationaux. Boya, Boluka, Kaka Sal, Nabensirma, Bo vanda, bo lukadat, bo tia babiye, bo teka, ngai, naya koyemba, mbongo wana, bo salisa, tel endroit, na contribution. C'est comme ça se passe. Ce n'est pas que, aux agents et ANER, on te donne 200 000 $, tu passes derrière un organisme pour venir étouffer le veto du peuple congolais. Au nom de l'humanité, mon frère, c'est pas bon de mentir et de faire du mal aux autres. Je suis là. Les amis sont là, les combattants. Bateau, tout bana pour savoir ta musique. Nous ne voulons pas les faire du mal.
ne force pas la barrière, ne engage personne. Comment on a bagé à mon fermeité, kokende koloba na batute, patiti kabuzoba, okosala elokote, kokende komona mutute pour conseiller kozonga na parité. Bo créer getampa bozo sala, boko kanga babe masombo, boko sala boye. Je vous donne mon adresse. J'habite à Saint-Ouen, boulevard avenue Michelet, numéro 48. Au lieu d'aller loin, venez me chercher. Et nous verrons qui va gagner. Toloba ki liboso na Belgique quoi. Que ezalaki getapa o babe boye, ezalaki boyete boyete. Ça se répète ici en France. Je suis au courant de tout. Et les services de renseignement français, ils sont au courant. Tout ce que Batouana, Genoana Linga organisé, ils sont au courant. Et il y a Liboso, les cas qui sont en justice, parce que la Belgique est petite, mais ils ont costaud Batoubalike Belé. Moi, tout qui ne répondre, il va répondre à ses actes. Un des 4 matins, je vais passer à la barre avec tous ces bandes-là et leurs commanditaires. Et je demande à mes frères de Montfermeil, si nous combattons pour la libération de notre pays, vous devez s'impliquer pour l'intérêt du peuple. Il ne faut pas s'impliquer dans des histoires qui... Quelqu'un qui gagne son argent, il travaille à l'ANR, on l'a donné 200 000 euros. Et sur 200 000 euros, il vous donne 300 euros. Et vous serez capturé demain matin par la police française pour acte de vandalisme. Et puis, dans quelle période? La France est en train de passer un moment difficile. Il y a les vigies pirates. Vous avez s'organiser un certain parti, à ce que nous avons bande qu'on a vu sur les Congolais, à Babandier, qui va commencer à combattants. Et nous sommes au courant, il y a Maramounion sur les cas. Et nous, on n'est pas une force du mal, c'est une force du bien. Nous avons apporté l'information, on a donné à DST, service de renseignement français. Et je félicite mon frère Christian Bola, qui a fait déjà les premiers pas qu'on a demandé d'aller déposer la requête na niveau ya préfecture à Paris. Au concert et Kobeta, na ba combattant au bazali lié na makambo ba concert na yebsibino ke motozo ko boya concert azati. Nous devons sauver d'abord notre grande mère, notre mère, la République démocratique du Congo. Et les restes, on verra avec le temps. Ceux qui basent un concert humanitaire, je vous dis, s'il y a un concert humanitaire à Paris, si réellement c'est un concert humanitaire qui vient nous voir, nous avons des associations, nous avons loué une grande salle plus que celui-là, qu'ils puissent gagner l'argent pour sauver un de nos frères qui sont en souffrance, Namboka Nabiso. Parce qu'ils ont contribué à l'artiste Nabiso. Et message à la République démocratique du Congo et Koleka. Mais ce n'est pas de manière comme ça, il y a qu'au tembe. Au moins, muto ya tembe, asuka kana tembe. Aucun Congolais, je vous dis aujourd'hui, aucun Congolais, au moni ba mettre en tout basolo, ba on considère que zonga bo, mutu moko te akolinga kende boloko, o e komi promenade une fois par jour, 22 heures na kati ya boloko, il y a 10 mètres carrés. Mutu moko oke boloko ya mutuana azati, ya batuana azati. Et ils gagnent leur argent par l'ANR. Au moment où le Congo est se libérer, ANR utilisé par agent bango, agent double. Agent double, vas-y, allez distraire ces gens-là qui nous surveillent. Parce que nous, les combattants de l'extérieur, on ne fait rien que surveiller ce qui se passe chez nous, mon frère. Ceux qui ont un concert humanitaire, je donne ma carte verte. Qui viennent nous voir, moi je vais consulter mes amis combattants. Mon frère, moi, là où tu me vois, baninga nanga bayokela ngati kolanda bayokela ngai kolanda kama mwana balobako babembo ngaso na bengi ba masa nanga tu bayaka yango omoni ndenge babeta kinga ba agressa kinga bango tu bayaki ya il fallait kinga moko na boma moto na boya kima kila peuple congolais et kita babe pardon na makamuna yango mona ki na bise bango botika makambo yo na kolanda ngo na justice. Bon, c'est bon. Ceux qui ont besoin d'un concert humanitaire pour sauver le peuple congolais qui vient nous voir, on organise, je vais appeler tous mes grands du combat. Je vais leur dire, vieux, Toyo Kabango va vendre dans la salle.
lokuta wana bazoya nango. Sikoyo babin, je crois nde olobi toza à Paris oza pe bien informé tam soko leganga tant yozoloba ki tam sous exemple bandeko autant so baza makanti ba beta ndule te mais parmi bino ba combattants ce que ça ba combattants oyo ba pesi bango pe signature ba pesi bango fait vert donc ba onde ba combattant te bino ba combattant te baza ki ba combattant te parce au moni pourquoi nga na loba baza ba combattant te. Je ne gagne rien. Moi aussi, j'ai besoin de l'argent. Vous comprenez? Bamasa mususu pe oyo bazolo bate. Bazana besoin bongo. Mais pourquoi bango balingi likambo oyo batu nyoso? Tango tozaki décision, ceux qui bazaki ba vrai combattant, ceux qui bazaki jour ango. Avant tozong sa makambo, il faut to vendre biso nyoso. Pourquoi te respecter? Aller dire que bisto lingi musique ezonga bango banani? Est-ce que c'est nous, Babin, qui a fermé, qui a interrompu la musique congolaise? Déjà. Mais non, mon frère, ngai na koko tala na ibsori kamoko. Na tala ka ba émission na bino, soki yo otie émission na yo na YouTube, na tala elongi ya mutu, na étudiant ngomba moko na bi ona oyoka ite. Ngana batu msona yo ka te na poto. Na tala papi gena zana nani? Zana tel. Muto oyo asoba makambo oyo ekosepelisa peuple congolais ou peuple congolais en a besoin nango. Certains individus nga je les regarde pas. Ngana na mingi ba émission ba ndeko na biso ki ça oyo makambo zo salema na kati ya kin place oyo tuza basé na masolo ya mboka. Et mesko batu wana sikoyo yo sikoyo oyebisa bango par exemple. Mais écoute bandeko wana bazolo ba musique kozonga il fallait que quand même bazwa courage ya ko réunir biso ba pesa pe makanisi na bango. Ce n'est pas de passer comme ça na kati ya télévision bandiko loba. Par contre, tant que tu as une décision pour la musique, le 19 février 2011, c'était l'idée qui est venue du coup na quartier à marche de protestation pour na amour ya République démocratique du Congo et puis na ko étouffer bato ya ANR babanda ko ya ko kaka période to ça la marche bango pe bati libaya. Boyebi artiste angote boyebi bango bien moi natanga bango ba kombo ezate o to kanga bango pour la première fois mais après wana tout ça la réunion tout ça conclusion tout ça qui na ba vie présence tout ça qui na ba vie belé bato belé pourquoi deux trois personnes vous avez mobilisé par nous vous avez courage à oyo loba ce que vous avez na idée ezala te que ozu yango na kati ya ndako na yo na mwasi na yo ngai na préféra ki boy na lobaki boye que le 27 mai il fallait que tout soit sale ya munene to benga ba combattant nyoso tout ça la comité d'accueil ya ba disolo oyo et ko sala le 22 na le 15 le 22 juin il y a un concert à Paris un certain bateti bazingi ba lukumu na bango ba na besoin ya ke bango nde ba ko beta musique par la force bazana population on verra entre le peuple congolais et bato bazolinga continuité ya occupation de la République démocratique du Congo. Donc ceux qui tozalaki bomoko donc na ba artiste na ba combattant na ba résistant na opposition to benga na occupation ensemble engezala. Mais tellement tous en a deux camps. Mais les Congolais vont comprendre que depuis longtemps, on les explique très bien que nous avons deux camps. Premier camp, il y a la diversité, il y a occupation. Nous avons collaboré avec les Congolais vont soutenir l'invasion rwandaise dans la République démocratique du Congo. Batouana, bazape na batu na bango ba artiste na bango na bango na bango. Biso pe batu tozo luka libération de la République démocratique du Congo totalement. À 100%. Tous les artistes na biso et on demande toujours nos frères de l'autre camp. Oh, balingi bazo insister ba beta musique lelo parce que ce sont nos frères de l'autre camp. Du coup bazaka na poto awa na biso moko bazonga na bango na kisisa bavana ka pepper ba beta ba concert na bango donc baskangi miso c'est comme si tous les morts qui se passent au Congo, tous les charniers, tous les au moins 12 millions de Congolais qui sont
tuer comme ça gratuitement. Pour na bango le belarabango rien. Le régime qui est en place, c'est un régime congolais basé à l'aise. Ils sont au service. Moi, je vous dis, les deux artistes qui vont jouer ici, il y a un qui a eu 150 000 $. Celui des le 15 juillet. Et celui du 22 juillet, il a eu 200 000 $ pour aya jouir la désordre dans la communauté nabiso. Et c'est le même argent qui a corrompre les jeunes dans la cité. Si tu avais besoin d'aider le peuple congolais ou aider les orphelins, mais pourquoi chercher la bagarre aux opérations mbongo na ba cité baya ko bunda na ba ndeko na bango ba congolais? Ok, je crois bato bolanda biso ndelo baki bo s'abonner massivement na Tolobe la vie. Bon, nous avons une émission na biso à la seconde temps bimika boiso za no abonné pour les gens un peu gratos. Ba masombo tout tikana no parti oyo, mais avant tout tikango na olinga wa adresser message moko et pas il y a ba musicien bolanda biso. Donc na roba ba artiste était parce que ba artiste nyoso ba aussi bien bango même sort na ba musicien té. Donc on va vraiment adresser message moko et pas il y a ba musicien ba Hollanda yo. Merci beaucoup ndeko na ngai papi jeune papi Gen yo benga so papi jeune papi Gen mon frère benga jeune en français bon ndenge komami bon toi na bamboko to meli bon donc bon ndenge tozo ko adresser, nous ne sommes pas des ennemis. Malgré il y en a qui se croient d'être supérieurs aux autres. Mais la communauté reste la même, le même. Cela veut dire quoi? Tant que yo aux Congolais, faut qu'il y ait pas patient de Congolais. Je m'adresse aux artistes musiciens congolais. Surtout Oyo, Bazali Kolinga, ko forcer makambo ya ko récupérer kozong sa musique par la force. Komema communauté congolaise na violence. Mais yeba que ce n'est pas la violence, on peut résoudre les problèmes. Ngana ba artiste wana tout za famille. Mama na biso za Congo, to solo la langue moko lingala. Ba yemba na lingala, ngana solo la na lingala. Donc to amutu moko. Ngai na bango, ou combat na bango, ou résistance na bango, ou opposition na bango. Ce qui te vend to solo li to kozo solution pour na mboka na biso. Et mututu a sepeli. Au lieu que bango kaka ba sepela, côté mususu sepelati, eza malamu te. Yango nazo senga vraiment soki bazana bolingo ya mboka wana. Soki bazo komona souffrance ya peuple congolais ba rejoindre la résistance. Ba rejoindre combat. Va rejoindre tout libérer Congo ensemble. Et bango nabiso toko sepela ensemble. Tant libération et koya, je crois bango va rozala mieux placé que nous. Parce que bango bazana un métier art. Celui qui fait l'art ne meurt pas, reste éternellement. Donc bakotika laka éternellement. Pour le peuple congolais, a besoin de bango jusqu'à l'infini. Jusqu'à aujourd'hui, Toyoko Rabanzembo, il y avait Taboulay. Et jusqu'à aujourd'hui, Toyoko Rabanzembo, il y avait Wende Koloso. Jusqu'à aujourd'hui, Toyoko Rabanzembo, il y avait Luambo Matiade. Vrai ou faux, Papi Gen? Papi Gen, Naibusio, mon frère, Naï n'a pas si parole d'honneur nanga. Na ba artiste mibale oyo bazo pesa équation na minute oyo na communauté congolaise de passer immédiatement na média congolaise de accepter la négociation avec le peuple, pas avec moi. Par la force, je ne peux pas réussir. Et na sengi na bato oyo bazali ko s'organiser contre
le vent, la poursuite de vent, c'est la vanité. Au kokate, bakanga mu pepete. Pour tika na ba conflit. Nazoko senga na bande kona biso wana. Soye ba pesi bino $300, 300 euros. Bolia, mais les jours jiboya na binoti. Nazo senga na bande kona biso. Oyo bazali interpellé par les artistes. Le jeune grandit ici en Europe. Bolia mbongo wana. Ya oyo artiste a pesa bino pour intervenir na sentiment na ye. Mais sentiment à monnaie nezali République démocratique du Congo. Et les jours jiboya na binoté parce que s'il y a un mort et que ça a un problème dans la communauté, soki bakangi batu et vous avez un problème dans la communauté, ba famille so bakangi côté na biso tokotika basi na biso na bana na bapasi, soki bakangi bino côté na bino bokotika bana na bino na pasi. Ceux qui bozokisi biso et vous allez passer pour la communauté. Ceux qui sont bozokisi bino et vous allez passer pour la communauté. Alors, pour l'intérêt à une personne qui vend son image, qui gagne son argent au Congo gratuitement, juste pour faire plaisir à l'occupation, aux Rwandais qui nous tuent, au lieu de se mettre ensemble, de chasser les Rwandais, de jouir le bien de notre pays ensemble, toujours kabwana na buzoba. Yango comme nazolo balingala bango bazoyoka pe na lingala baya to solo la to vanda to zo solution marambo esila et ça nous reste un peu du temps pour Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila akende bozo monate que azo contrôler rien il nomme des ministres et c'est aussi mbati Bolanda fin ya règne ya maréchal c'était pareil. Moi j'étais à Kinshasa très jeune, j'étais déjà dans la politique. Nayebi, ba répétition de matière et la République démocratique du Congo. Kabila, d'ici quelques temps, Hippolyte Kanambe va partir. Et tous les artistes qui ont en train de gagner de l'argent, na maboko ya ba Rwandais, ndenge nazo dévoiler yango, kukanisate ki na ezo leka inaperçu na communauté congolaise. Non. Bazo tia binoka, c'est le moment pour déposer ba arme na bino, bolanda chemin du peuple. Je vous remercie. Boza bande ko na biso ba artiste, bobenga ngai kutute. Bobenga ba combattant, ba via ba combattant, biso tout ba collègue soko bengi moko, soko na bonne volonté, ndenge bobenga ki ba combattant muso bo pesi bango mwa kanyaka, balandi soupu. Soupu o Daniel Safalo ba soupu. Tina poto bokomo olanda soupu. Ba korompe o kanyaka. Tout comme il a déjà cité pas bien. Mais tant que ba bengi combattant, ba bengi nini. Vérité za moko ba ben na retourner ngoyo parce que nas eu occasion retourner ngoyo tout de suite là pour ni combat eza na bokabwani makasi boy pour nini vraiment division totale oyo ko muta oyo ko muta oyo ko muta oyo monte que non bosisi biso na elengi ya kozala ya koloba ke na za combattant de tande ko beta tolo. Merci beaucoup. Combat eza na bokabwanité parce que l'objectif est à combat et Zalaka Kabila dégage comme à Kendakité to changer le système. Le slogan peut changer, Kabila dégage les APC. Ça a sousté parce qu'à Kendakité, il faut accepter l'échec. À Kété, toujours changer le système. Au moins, actuel combat, na minute on a eu la vérité. Bukabwani habiteni biteni ezalika kolonda soupe. Na kulinga ko reconnaître moningate. Na kanyaka. Vous comprenez? Ngai babin. Nazaka pena pour sambongo. Basi va tentanga plusieurs fois. Et les gens qui m'ont tenté de me donner de l'argent, ils se connaissent. Nana besoin d'entendre suba comme na bangote. Vous comprenez? Na baya na bambongo ba proposanga ba parler ba makambo ebele ya ka to kende to créer parti politique na kin to revendre to relia non. Soko zo mona mutu oyo azo sala combat. Lobi na tongo a commis na gouvernement et occupation azala combattante. Et puis combat ça sous ndenge ya liboso te ke non il faut zalaka na groupe moko boye ba mona honnête chef à combattre. Combat ça déjà destiné à batu na batu. Omone na solo babo na minute oyo ya combattant oyo ba yebi état d'âme nanga. État d'esprit nanga ya combat tous ensemble. Vous comprenez? Oyo azana état d'âme ndenge moko nanga te tous ensemble te. Et ça forcé que tous à la groupe Mongo.
eza forcé te o to salaka ngaka nazali mutu ya MPCT okozala mutu ya MPC okozala mutu ya comment dirige ya APK ya confrérie mais na mutu mususu ya groupe mususu mais ce que boza état d'âme moko na minute wana bozo défendre eloko moko boza ensemble vous comprenez et puis combat ndenge vandi boye essayer tracer ba chemin na bango. Le peuple ne sont pas bêtes. Au monde de bino, ba combattant to yebani. Bino ba peuple bolanda biso boyebi biso ndenge to tambolaka. Muto kosa sous peuple azati. Ba yebi ke nego babe aleki wana ndenge azolo ba wana ngana kozana e jour J. Parce que ayebi état d'âme nanga esprit état d'esprit nanga. Mususu akoleka pe na téléphone na yo kaka na micro na yo kaka akoloba lokola nga. Mais peuple wana bandeko na ngana ba congolais ba yoka biso be oyo na kozana na été parce que fin de fin akoluya kanyanga soupe yango zomona tozoko kabwana biteni eza groupe de pression toyeki ko sala pression na ba politiciens en général tous ceux contre la République démocratique du Congo eza kaka ba artiste té bozomona mikolo tozoloba aucun politicien réunion na parité. Pourquoi? On le fait pression va changer. Pour to biso to yebi to comprendre bango ke ba oluka soupe. Ba de la République démocratique du Congo te ba oluka peuple te. To comprendre ke ba to soupe. Omoni Chibala, muto soupe. Mais après Chibala muto mususu soupe akoya. Vous comprendre? Mais ce que tozo lingate eloko wana. Eloko wana ezali ko détruire force ya peuple congolais. Yango siko na singa kana bango. Mais pourquoi biso tout toko vanda ensemble biso nyonso moni biso nyonso tozi salmo wa munene neti basalaki na cheval ndenge basalaki na cheval babengisi biso tout ya ba parti nyonso ya rassemblement ya IDPS ya Pareco ya ba résistant combattant ya APK ya mouvement du peuple congolais ya batu nyonso to vandi place moko de chercher de lire une personne valable. Vous allez surtout d'accord. Et de former un gouvernement parallèle, gouvernement d'union nationale. Il y a peuple congolais, na Libanda. Nenge to sala to monaki na 1990, na verbe 1990 ou 91, je ne me souviens plus. Mais c'est ce qui était élu démocratiquement na CNS, ou la conférence nationale souveraine. Devant des Mboakem, devant des Liaou, devant les Kibasa, devant les Dia. Oui, monsieur Dia, cofondateur et des personnes, monsieur Dia. Batouana, tout la conférence, tous les leaders de l'opposition, devant Ngouza Karlebon. J'étais jeune, petit gosse, j'avais 18 à peu près, avant de venir ici en Europe. Donc, Nabana Romona. Tout ce qui savent bien. Nous avons expliqué ce que le peuple congolais va comprendre pourquoi tous les sûretés du solo Nabiso. Élection démocratique pour la première fois dans vivre élection démocratique na palais du peuple va voter Etienne 50 avec 51 na Azaki na Vienabiso Kanza Thomas Kanza un truc comme ça si je me souviens plus Thomas Kanza tu te souviens tout le monde nous tous au boulevard du 30 juin to bimi na ba voiture puis et ça qui le rôle la libération au lieu de s'imposer ozo s'imposer oh ngai na kozala chef ya résistance à Pareco na mukonzi na wana nyoso buzoba oh ngai Félix Tshisekedi rassembler wana nyoso buzoba surtout vandi place moko soki zaka yo ngwana ba voter wana ba voter yo soki za yo Félix Tshisekedi za logo na yo ba voter yo peuple ne faut ko pesa faveur à voter bino ko se piklete oh ndenge bozali wana neti na vanda boye et ça na pasi et ça na pasi neti jeune azobima syndicat de Kolo ceux qui nani muto s'exprimer te et boyebi papa na ye a s'exprimer te azali politicien te azana amour azalo kola ka combattant neti ngana bima bo bandi déjà acharnement ba parti politique bo tika moi moninga vidité pour opposition comme ya bino ya ba clan ba yebaki et le Congo c'est tribalisme et tribalisme eza mabe et na Congo to koza na système wana tribalisme était mon frère tous à le français à Marseille na français à Paris na français à Lille parce que ba français
Babin aussi c'est parce que tu as un réalisateur l'accepte déjà tant. Yango wana nazo senga na peuple congolais tous na motema boboto. Soko bomoni neti garçon wana syndicat dokolo. Ngana yebié depuis que nous sommes à bas âge na Congo. Po omoni le pango to bando vanda na Gombe na Royal. Hein, avenue Ituri, Fumulutunu. Je présente mes condoléances à la famille Kaloume Sefu, commissaire des zones à Gombe à Liboso, où il y a Kola Nabiso Mama na Bango, il y a Didi Naba Jean-Jacques Kaloume à Koufi, na Yokaki, vraiment na évité place ni famille Zali na Poto, wana za Mama na Biso Akolisi Biso na Gombe, wana Malewa Liboso na Gombe, oh bolelo bazolo ba Malewa, Biso banda oliango pa ya famille Sefu Kaloume, commissaire des zones à Gombe, notre maman qui nous a quittés, que la terre soit légère pour elle. Donc, à ce moment, première campagne, on a ça là, la République démocratique du Congo, il y a commissaire de zone, Sef Kaloum, en 89, Nazalaki, Kokabola, au système, au monde, Obama, Bimi, porte par porte, na Kiningam, Tonamema, tout ça là, Bama, ça va John Munongo, vous comprenez à l'époque, Bama, ça, le cola, Mogan, Kokoku Bangé, donc tout le na bango na Royal Wanakal. Donc vraiment la famille tous ensemble malgré toi musika ce que bazoyo kanga Nzambe akumisa makaka. Yango na mon frère tous omoni jeune wana balabala biso bana ovanda. Papa na bango atonga bureau na bango en face ya général donc ça va hein, syndicat de Kolo ça va mais non ça va te to éviter muto à s'exprimer tazo loba pas ces sala ye na motema pona mboka na ye peut-être bato ba moni gaza métis oui maman na za mundele mais le problème akola na biso na kisa pon omoni général Barouti non pas général nani papa Bachombe azaki na avenue de la Gombe vous comprendre na coin na avenue de la Gombe papa na bango azotunga bureau na ye ya dokolo ba jeune wana nga na omona na chantier bazoya donc wato bana miki je comprends na Gombe donc pour le bureau ya papa na bango ezali na avenue de la Gombe na coin côté ya balabala niwa biso tozaki siko na lupango ya coin na immeuble kwango donc to chapement mis pas syndicat de Kolo. Mais mon cher mais na minute oyo tous on a besoin ya mutu oyo fils du pays au reconnu pepe na ya dokolo ayiba monga l'état to la vérité babé to ça parce que tant na biso vraiment comme na suka oyebisi peuple congolais ni pona to ça masono biso batika ko ima soki congolais moko ayi atie mbongo na ye po biso ba congolais to benga na ba rwandais botia ye maboko ozama kambo ya momoni ya minute et politique namba okende te soki bato makasi ba été vous comprenez donc ndinga ali wana congolais oyo aza de père aïe de mère aïe na mbongo na ye atie mbongo wana lobi tozo bengana banguna oyo congolais nyoso kanga miso to bengana na banguna Sima Manduki UBP Sambongo mobiliser peuple congolais to bengana ba rwandais malgré na kisasa na minute za ya koinda est-ce que oyebi ke na kati ya République démocratique bozolo belaka makala na Kisangani babuka ba prison na Kalemi babuka ba prison est-ce que oyebi yango na Kasangulu babuka ba prison nana zobuka ba prison na tuzo yebate et ba Rwandais bazo renforcer sécurité na bango na République démocratique du Congo bazo ko kota na ba kwenyoso mais au lieu de discuter makambo ya République démocratique du Congo bino bozo na samizanga bozo ya ko samize na poto biso tuzo sala réveil patriotisme oyo ba congolais na kati kuna bazo kota ezo bazo sala réveil yango te bolingi bo etufango tokozongisa musique. Je demande à mes frères vous restez à la maison le 22 et le 15 le 22 juin il y aura pas la musique et le 15 il y aura pas la musique et tout est accompli. Moutako l'erreur la République française a s'occuper naïe. OK, voilà. Voilà, donc je crois Toyambaki Babin Masombo Boyoki et Sengaki Totuna moi mituna qui vraiment important. Boki réponse à Babin. Donc restez branchés. On a émission Nabino Tolobé la vie.